Mbote Bablanddi nyonso ya Kleboa bisika bozwami na bandako partout esiko zali esika nyonso kolandela biso topesi mbote ezali lelo masolo ya soni mpona mboka na biso lelo nayoki soni ono na yoka te banda nazala congolais depuis nabotama congolais soni ono nayoki lelo ndeko na ngai eza soni ya kosakana te moko esali makambo soni na mokolo ya lelo ndeko biso nyonso tobayike lobi mokolo ya lobi mercredi ndeko Martin Fayulu il a fallu azala na parquet pour répondre na invitation oyo batindelaki ye pe lamuka tolandi bazalaki mobiliser basensibilisaki base na bango mpona koaccompagner kokende kotika oyo ya bango leader nazoyebisa yo na moment oyo nazoloba na yo toza na pokwa baye ko démentir invitation oyo parquet etindelaki ndeko Martin Fayulu yango moni ndeko nalobi lelo nayoki soni oyo toyoki na mokolo lelo eza kaka ya ngai te eza ya biso nyonso kobotama congolais eza lisumu kobotama congolais eza libaku mabe kobotama congolais toloba nini Congo mboka soni Congo eza mboka ndeko nazoye biso Congo eza mboka soni eza mboka soni eza mboka soni soki tokochangeaka te soki bakonzi bakambi bakochangeaka te soni o Congo yoki si biso na mokola lelo tokoyoka kaka soni tokoyoka kaka soni pona nini Congo Nzambe tosala nini Nzambe Congo comment na minute to bawangani to basali semblant to baboyi na bango koyoka kosambisa ndeko Martin Fayulu to babangi pression ya batalamuka to nini ezali nini ezali nini Congo toloba nini to bino moko bopesa invitation bino moko boangana invitation to parce que comme soi-disant invitation kendaki to kendaki te mais quelque fait ba acte mususu eza posé makambo mususu to moni bilembo c'est que invitation ekendaki soki invitation ekomelaki ndeko Martin Fayulu soki ekomaki te nde tengai tomona mobilisation ya bato te kosala soki lamuka bamobilizaki bato soki lamuka batelemisi ya bango base po bakende kokompani ya bango leader mokolo ya lobi seki bazwaki invitation seki invitation epesamaki mais lelo magistrat wangani invitation na ye moto abengisaki awangani na invitation na ye te beaucoup ce peuple congolais
nango na baka congolais muta kosa yote muta kosa yote. Trop c'est trop, aventure. Et ce qu'on continue, ce qu'on combat, état de droit, toujours l'obéle, état de droit. Il y a tout bon état de droit à Bouzoba. Tout bon état de droit à Bouzoba. Tu dis toi avancer. Justice au tobe que la tolo. Justice au toto tombo la tango nyoso. Otozoba été de coronabiso. Fachi Béton, le président de la République démocratique du Congo, a instauré Tolobi et justice à la Sembo. Eza na bato baza Sembo. État de droit et sengi bato baza Sembo. Le comité invitation pesama quitté. L'invitation na Congolais. Kombo ya mutu akomaki invitation wana ezali. Kombo ya mutu asignaki ekezala. Pour Martin Fayulu angaki akende na parquet te ayekamba mona parquet na ye te bobengisi nga te. C'est que na invitation wana magistrat oyo akomaki yango ayebani. Na ndimite kezaki invitation verbale. Nandimi tes invitations salamaki na coup de téléphone qui va beninde Martin Fayulu nengo sabo mercredi yakabo enani te c'est que ekomamaki et le que komamaki c'est que trace ya koyiba vérité ezali yango biso ba congolais tozana besoin ya vérité tozana posa ba aventure te. Tous en a posé ma comédie, ma konzi, yamboko yo. Comédie, botiki lango ba saïsa na ba esobe. Botiki lango ba vie de loin. Bino bosala musala. O boko mosala ezama seki. Eza comédie. Donc bozo respecter biso peuple te. Bozo to sa peuple a tamukete ba magistrat faut ba yebisa biso vérité bolobela biso bosolo eza nini bobangi pression ya lamuka ou bien nini bobangi pression te mboka ekotambula te na mo ba groupe moko ya batu bazo diriger batu mo bazo luka ba s'imposer non. Ba magistrat boza appareil mobimba prezotala makambo etali mibeko boza wana pona ko appuyer chef de l'état botika ba aventure chef de l'état peuple mutapesa ki e mandat tant bozo sa ba biloko bozo sala oyo boyebite bozo fingisa bato bozo fingisa mokonza mboka bino moko bo pesa invitation bino moko bo yebite ke invitation ezali siko ba nani ba pesa ki invitation wana parce que lobby lundi elobamaki pe na ba panzi sango ya mokili mobimba ba lobeli yango mokili mobimba ndeko nanga congolais nazo yebisa yo mokili mobimba Yebike Martin Fayulu lobby il a fallu attendre qu'on se présenter na parquet. Yango na sobi tuna. Il faut expliquer biso. Il faut talisa biso na bosolo ezalaki invitation ekendaki to ekendaki te. Ce qui ekendaki, ce qui Martin Fayulu balakisi biso ke non invitation yaki ce qu'on a natindaki yango to mona ki pe ba présence ya ba homme uniforme auto so benga ba policier
Premier na résidence ya Martin Fayulu. Nana tinda kibango. Na intention nini? Tomi lobela. Soki bazaki wana zaki pona intention nini? Soki bayaki wana zaki pona intention nini? Te tolo babo solo a magistrat bobangi pression tote bobanga pression ya moi groupe abatu. Pourquoi? Boza batu bozo mema mapeka na bino wana ememi Congo. Botika ba aventure, botika ba blague, botika ba blague, botika ba blague, totika ba blague. Congolais, o mema makambo oyo bo mona oyo. Tala. Makambo bo mona oyo yango nde siko place bino bozali. Yana biloko mususu bozo loba, biloko mususu tozo condamner président na biso. A cause ya biloko mike tozo négliger. Na mukili ba mona biso banani. Mukili uzwa biso banani mukili oyo. Presse internationale elobeli. Bapanzi sango. Ya mukili ya mikili ya bapaya. Balobeli yango. Congo. Tala esika difficulté, souffrance ya yo congolais ezobanda. Parce que l'air yo mokambi moto amibeko opposé ba acte aux opposés makambo zo sala na sima olobinga ite ceux qui pèsent yote. Mais makambo wane bimi ndenge nini? Soki parke obimisa ki likanisi wana te. Siko likanisi wane uti wapi? Donc, toza na besoin koyeba vérité. Toza na besoin koyeba bosolo na likambo oyo. Invitation et pesa makite. Invitation. Ce qui est pesa maki. Martin Fayulu lobby akoyate soko akoyate ayete pona nini? Toza na besoin tala peuple congolais au monde toza boy dans 5 ans président Fachi akopesa akoyebisa biso makambo ya sali na 5 ans parce que topesa ki mandat. Il faut le banabiso abandaki awa asuki boye. Azuaki Congo ne sika oyo akomson ne sika oyo. Lo lenge moko na bato nyonso bazo sala pona ekolo. Ezala ba magistrat, ba ministre, ba konza la police, ba konza ya armée. Makambo onde tozo mona boye eza makambo ifo balexango tala balexango boye te donc photo yeba ce que zaki rumeur bayeba place rumeur wane wuti vice-ministre ministre de l'intérieur toza na besoin koyeba vérité. Parce que waneza toya makambo ezosala na kati ya mboka o ba policier présence ba policier et pas ya Martin Fayulu pour na ko sécuriser batu bayokaki sango kele mususu bakoya ko buka bakoya ko menacer te ezaki pour na ko surveiller à déplacer te tant mususu bobanga kele mususu ko kima to nini ezaki pour na nini ya onto lobby te bandeko nanga mutako sayote kongweza biso nyonso ba magistrat
surtout oyo kombone za na invitation wana surtout kombo oyo magistrat parce que ce que invitation komamaki ya na magistrat oyo akomaki oyo asignaki ekomami ndenge nini signature ndenge wana ndenge nini donc vérité zali oyo eza kosakana na président de la République parce que c'est lui le magistrat suprême parce que dans minutes oyo eza ko affaiblir autorité à Fachi eza ko affaiblir kibokonzi ya président Fachi na mukili ba lobanini mukili lobanini talamboka Félix azo diriger talamboka Fachi azo diriger boulot babuzoba boye hein buzoba ya boye eza buzoba non congolais tala basakana na yo te soki bazoba za na ba place wana baza parce que yo nde moto yebi ni moto tia bango ba magistrat bakosakana na biso pete soki makambo donc il faut ba yebisa biso vérité bosala musala état de droit bosala musala sonyo toyoki lelo na yebi te congolais mboka na yo tala zala fier mboka na yo la ozoleka bo il faut muta respecter yo na mboka na yo la ozoleka il faut mutu atombo apeso apio limienia moko boye a cause de biloko oyo ngozo mona okoke na ambassade moko zo senga visa bazo compliqué yo okoke na mboka mu bazo talo boye bazo négliger yo Congolais, tous on a besoin de vérité. Babangi nini. Yango wana na wisio telema. To telema muta distrait bisote. Ngai musali na bino molobeli na bino molobela petit peuple na yo kibino nazo kabino ba pele zo pengama na WhatsApp pe na appel normal Facebook na repesa adresse à Facebook te mais na sur WhatsApp benga to solo la to partager ba vie to partager ba idée donc na koyoka yo to ko solo la na kimia na sengonyos mais loko tozo boya mafinga to finga na te mais to tombola Congo na ba initiative na ba idée na ba projet et sikozali na bete nzambe apambola yo to monani na édition mususu